mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto to pe oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi adresse ezaka katsemoko na avenue Kassavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Tope na plus 243 85 21. Mbote mokil mobimbe sengoyeba ke bozali belé au parleur liboso na bino bandeko bobenga ki biso ebele pona kotuna mituna bolobi ke tozongisa Mbuta John pona mituna ebele. Alors to sali pe lombango lokola toza kotuna rapé bandeko belé toza yamba bandeko belé mais cette fois-ci nanga kezala hors cadre naturel bisika wapi to mesana kozala po ete tokoka koyeba parce que bandeko mususu basenga babike ndeko mukendi mais mana ndeko wana zalani na esika mususu ezala na moi lumière koka kozala tokoka vraiment koyeba soki vraiment ndeko wana koki kobelela vraiment lisusu bilima akoki kobelela lisusu pe ko invoquer livre sterling topé héros ndenge asalaki bandeko baza na Schengen bandeko ba plebisika mo bazwamaki ba mama ba papa batunaki biso mituna ebele bandeko babengaki biso na ba Cameroun bandeko babengaki biso na ba Togo bandeko babengaki biso na États-Unis na Australie na Canada bandeko babengaki biso bipai ebele balobi ndeko mukendi ndenge nini nkutu oyo Mbuta John azali kotelisa biso nkutu wana tomona ki yango ezali na miroir na kati pona nini miroir est-ce que ba ancêtre bakoki kopesa bana na bango eloko na miroir likambu misusu bazali koloba ke non tant misusu ezalaki na croix tokotuna pe awa tokomona pe nkutu yango très bien mai wana nyonso esali ke tozonga tokotuna Mbuta John bakestion bandeko misusu pe babengi biso ebele balobi ndeko mukendi tuna Mbuta John soki na kati ya libota ndeko mususu deja azalaka na kodia na famille bino boyebi te ya bombango secret yo kepe koloka kozala kodia conséquence ni to pe retour ni ekoki koya wana ezali ba mituna ebele tozali nango awa bandeko faut bazwa bielo na bango awa et puis kokoyeba bandeko o baso bankodia na ninga bokoko na biso nkodia wana esalaka pendant combien de temps ezali ba mituna bandeko batuni biso tozali na awa Mbuta John oyo lelo aye lisusu ko rappeler lisusu bandeko surtout kaza ne Congo ya zolobela mingi likambo oyo tali ba richesse ya mabota ya bato ba négliger yango Mbuta John mboti na yo mbote grand journaliste boni kimia ezali voilà to kanyo na lombango ezaki prévu te na ba programme na biso et na lolenge même émission il fallait salema na ba mikolo yango ezalaki prévu te mais dérangement eleki ndenge ezalaka toujours bamisusu batuna mituna bamisusu basepela misusu basepela te bandeko misusu azobaki non azobimisa basekret na biso na famille bandeko misusu moye balia bambongo na biso so ezosala te ndeko mukendi nyonso wana pekisa Mbuta John mais ozali wana Mbuta John se présenter lisusu mpona bandeko misusu oyo bayebi yo te Mbuta John azali chef coutumier na village ya Nkula na Congo central baoyo bayebinga na note asabone toujours na chaîne oyo Mbuta John mikolo oyo aza mingi awa mpona kolakisa bato bazalaki ya kobunga kolakisa bango vraimen nzela surtout na makambo ya kodia nasalelaka fierité ya kodia mpona nini kodia ngai etate na Congo napekisaka bato bakende na portemone magique te bazonga na pouvoir ancestral yango ezali pouvoir na biso baindo yango ezali pouvoir na biso oyo nzambe akreaki po poso moindo azala bien na mokili donc oza na lignée ya bamfumu ya libota na bino oui ya libota na biso na village ya Lukola oloba oyebisa biso awa te makambo yango ebanda yo depuis libumo mama oui nalobaki makambo ebanda depuis libumo mama ya solo pena
oui nazali déjà initié awa na yawa koloba mambo des fois te oyo na yawa koloba yango nde ezalaka na kati na nga donc na yawa kocharge maloba te oyo nga nalobaka yango ezalaka kati na nga nazali déjà initié na libumu ya mama depuis bobebe na ngai ntina bimi na mokili nayebaki déjà fona ya kosalela mokili naye kosunga bato lelo bato mingi babungi na nzela lelo poso moyindo ebele bakomi baboma lelo poso moyindo ebele bakelaki mundele basianse ya mindele yango edétruire peuple africain baafricain ebele bakomi na bavi moko malamu te mais mpona kolanda biloko ya mindele lelo nga nazotelemela etakende kongo nazotelemela likambo nazosala fierité ya kodi ya bafamille nyonso ya baekolo nyonso mabe na ngai eza nini mpo bakestion ekomi ebele bamisusu bazosepela na yo te bazosepela na yo te juste kaka boye nayebi tosali na bango misala to bosali misala te mais kaka boye na bango ezokole lisusu te bon bato oyo nalobaki déjà faute ya bato te bato ebele batamboli bisika ya lokuta bazwi baréalité te moto malamu ayekala mingi te epai na bango bato mosusu baza nano na complexe bato mosusu baza nano na kati ya quotidien bato mosusu baza nano na kati ya kondima pe te bato mosusu déjà bandimi malamu na ngai mpo nasalaka mosala kitoko bato ebele déjà na kati ya chaîne oyo napesi déjà bamakambo baoyo batali nga bazwi bakode ya libota na bango bazwi bakode ya libota na bango bazali ebele bato mosusu mpe bazosepela te ezali soit bamaître oyo bayebi kopesa bato kode ya te pouvoir ancestral bakozala na esengo te mpo mutu oyo aye na vérité oyo ayebi kodia oyo mpena ayebi kodia aye bakosepela na nga te bakomona lokola naye koboma marché po mutu ayebi kodia oyo apesaka bato kodia ya solo kodia ya libota na yo yeyo ayebi c'est-à-dire que yo ozotalisa biso osalaka ngo ndenge nini soki olali na butu osali comme tokoloba voyage astral to mpe nini oke na mokili ya bakoko mpo solola na motu wana apesi yo identité bakoko na ye to kaka boye mpo l'autre fois ozali koloba ke opesaka bato oyedaka bato bazwa bakodia mabota na bango presque chaque jour nga na katembe mingi place wana azalaki koréfléchir osalaka nono ndenge nini tolekaki no na émission euti koleka natielaki batémoignage eza ebele batémoignage eza ebele nasalaka makambo chaque jour ndenge kali obenginga mbangu boye bebi kombele misala ezali so nasala kaka ya bakode nasalaka nyonso apa kolamusa moto akufi me nalobaki bien domaine na ngai naza base mingi na kodia yango ndenge nayebi malamu yango moni nde napesaka bato bazwaka yango na complication te facilement donc nayebi makambo nyonso me apa kolamusa moto akufi me spécialité na ngai ezali kodia nakopesa yo kode ya libota na yo sans problème mpe sans condition moto akokufa te makila ekozala te mais yo ozorecevoir mbongo ya libota na yo sans problème. Mais voilà, tokota sur na kati mosindo ya émission na biso. Merci beaucoup na maman Nelly Mokela kali kota la biso depuis Corée du Sud tata mosi ya bana. Merci mingi na maman na nous qui association maman mo fondo toujours sauf de servir les autres hein maman na biso pesi ba mbote belé ba mbuta na ba ya belé ba kali kota la biso hein koko ko lufungula ba papa sunda ba papa nsinga ekoso. Voilà. Narobana d'abord l'autre fois on a émission awa uyaki na mokuwa moko awa que soit disons kodia ya mokuwa kodia wana bandeko batuniki ebele bandeko babindeko mokindi totuna ye est-ce que déjà mokuwa basalango na elongi ya mutu est-ce que déjà mokuwa wana ezowutaka wapi bakodia oyo amemaki wana eza kowutaka wapi asombaka yango bafamille bayaka kopesa ye to ndenge nini bafamille misusu bakodia bunga répondre biso nano na mutu na wana genre keko oyo nalobaki atoluki yango ngomona yango oyo ye nango lisusu yango ezali oyo ezali mokuwa ya bancetre ya libota na ye esozolandala mokuwa oyo eza ligne na yo eza ligne na nga basali yango na forme ya mokuwa ya moto donc cela veut dire ancêtre ya libota na ngai elongi oyo pena ya ancêtre ya guru ancêtre ya tous les bakongo oyo etanami mokongo ancêtre na biso esozolanda parce que mokuwa na ye oyo ya nzoto
mukuwa na ye azoto basalelo yango basalelo ko ya komeke oyo ozomona au bato bazomona nalobaki bien naza na frontière te naza na contact na baancetre ya baekolo nyonso naza na contact na baancetre ya libota nyonso eza bablaki te pa bajournaliste mpe bato bazobenga bazozwa deja mpe nazokota contact na baancetre na bango namemelaki bino tous les sortes ya forme ya kodia oyo eza bakongo esi nalobaki yango oyo kote oyo nalobaki yango deja eza bareka oyo ezali mpona bato bandeko mosusu batie tembe bato bandeko barega misusu babi papa mokendi azonga nano lisusu aexplike biso ye koko na biso wana ye azwi ye wapi nazoloba bien naza spécialité ya kodia eza ya ngai nayebi baancetre ya ekolo nyonso mpe naza contact na bango mpe nasololaka na bango oyo ezali bareka bato ya este pouvoir ancestral na bango kodia na bango ancêtre na bango ye ancêtre na bango to kodia na ancêtre na bango nde ye kodia na bango kapo na bato ya este donc mot de passe na bango eza ndenge omonaka bato bango baza mingi na bango eza mingi bangombe omonaka mais mingi nga nakoyebaki na barecherche nasalaki même na bamusée tout ça bango so batie elongi ya oyo soki mobali ya mwasi mpe azalaka mais yo tomoni kaka moko oyo mobali pourquoi toza na baétape ya baémission toza na baépisode neti lelo épisode oyo deja nasutaki yango soki nazongi awa eza yo moto ozongisina nakokota na épisode mosusu omona bokozwa badécouverte mosusu baréalité mosusu nga nazoexplike bato baréalité etanke moto oyo aza na spécialité ya kodia ya libota oyo ezali likima mpona bato ya este na bandande esokolananga ntango omona bandande mbongo baétage ancêtre na bango bakodia na bango te mais bon bateau oyo baza en dehors ya makambo baza na bango na baza na côté mosusu maintenant mosusu babeti mpe étage ne tokoloba nini est ce que la richesse ya mokili oyo soko osololi na spiritualité te ekopesa te to ndenge différence eza makasi na motu oyo arecevoir kodia ya libota mbongo oyo akozala nango baimmeuble oyo akozala nango eza différent na oyo otongi mwa étage na yo différence eza makasi mbongo ya kodia ya libota ntango recevoir yango cela veut dire faut koma millionnaire naki millionnaire na yo okosala makambo nyonso olingi kosala bandeko ozolanda ngai bandeko ya este bareka oyo ye ancêtre na bino okokomprendre ke nayebi baancetre ya baekolo nyonso naza na kapasité ya kokota contact na ancêtre ya libota na yo ntango nazo explikaka papa mokendi awa tozosala bablake te tozosala théâtre te mais nazoya na baréalité nde lelo nalobaki épisode oyo nalekaki yango soki nazongi eza yo ozongisi ngai oye nautaki koloba bien bango mpe oyo monaka na ese multipliaka baancetre na bango ya libota eza kode eza na baforme ebele wana nyonso eza bakodia na bango okomona ngombe bamema ngombe otikaki yango na etabo osika otala mosusu 100 mais ekomi 200 ozomona bangombe ezose multiplie ezokoma ebele tozi na bandeko na biso bandande eloko efandisi bango baancetre na bango ya libota oyo tolakisi bino ya bakongo okoto tolakisi bino ya bato ya este nautaki koloba nini kodia ezali na baforme ebele kodia ndenge eza wana eza na baforme ebele kodia mosusu kozozela oyo eboyela yo na systeme oyo eloko oyo ekomeli yo me ekomi ezoproduire mais bato mingi balingaka bamona boye toloba nini banekongo mingi balingaka boye bango déjà soki bamoni kodia kasi yango naoloba te mpo banekongo nde bayebi makambo ya kodia malamu banekongo na bandande mais kodia eza na bekolo ebele nautaki koexplike baancetre bakoko na biso eza na te bakoko ya de ekolo bango baexplikaka bana na bango avant kodia ezali boye kodia ezali boye kodia eza place te kodia ezali boye ezali bandande na bakongo mais nzoka nde kodia wana eza na baluba eza na baswahili eza na batetela eza na bangala eza na batete eza na banani baekolo nyonso baza na kodia itake baafricain bosomoyindo nyonso kodia eza na baforme ebele oyo mpe boyi kokomela yo ezali kaka kodia ya libota na yo mpe bali koproduire mbongo
ntango ozeli yango ekomeli ebandi mpe koprodui mbongo eza kaka mbutu te oyo nalakisaki oyo mpe eproduiraka mbongo tozongi kote oyo nalobaki likambo ya nzungu peut-être bato bayokaki malamu te bofungola matoi mpo etape oyo toleki tozoleka yango lelo tokozonga na molisusu te tolobaki kote ya nzungu nzungu oyo pode ya bino ekoki kokombela mpe na forme ya parcellerie ya mayaka mayaka kaka moto alataka mayaka elataka mayaka mais esalaka production ya mbongo ntango soki olata te kotya yango kaka na valise mpe eproduaka mbongo po ekozala pode na bino mpe oyo nyonso mayaka ekokomela yo mais ezoproduit mbongo tokoti na nzungu oyo ezali nzungu ya lolendo nzungu oyo ezali ke nakotindela yo nzungu oyo emusu yo joueur obetaka bale nzungu oyo ekomeli oyo fo okende kobeta match oza na match mais osengi nzungu ke nzungu naza na posa na tiambe midebi bandeko bazolanda biso nzungu oyo ekoyoka makambo oyo ozoloba ntango ekoyoka okokende kobeta bale mpe otie mpe debi yo ndeko ozolanda biso oza na boutique oza na posa orecevoir kode ya libota na yo napesi yo nzungu oyo otie yango na kati ya boutique na yo lolenge biloko ezalaki ntango mosusu olali lobi okolamba okuta okendaki kozonga biloko te nozokuta biloko ezose multiplie nzungu oyo esalaka makambo ebele yo ndeko recevoir yango oza na posa kode ya nayo ya libota natindeli yo nzungu oyo chaque ntongo mpe ozolobake nzungu naza na posa yo moko banda kodeklare montant nzungu naza na posa lelo montant intel soit 10 000 20 000 nzungu oyo ekopesa yo sans problème mpe sans condition okomona mbongo ekobimela yo zela sikoyo nzungu okotindela yango motu par quel moyen nayebisaki yo babiloko oyo mindele mpe bakobangaki eleka mpa na bango ekendaka na DHL te baancetre ya libota na yo bakomemela oyo yango ntina ndako na yo komona yango orecevoir nzungu papa journaliste nazolobaki bandeko bazotala biso awa ezali théâtre te yo ndeko ozotala biso oza na posa ya kode ya libota na yo obengi mbuta john na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 nzungu oyo nzungu ya lolendo nyonso oyo oza nango besoin eloko nyonso kodeklare eloko nyonso kosemba ezala yo ndeko ozolanda biso oza na mokanda te osengi nzungu oyo esalela yo mpona mokanda ozwa yango ekorepondre yo kopesa yo mokanda yo ndeko ozobela maladi solongo esilaka te paralyse okeba place ebele esimbi te nakotindela yo nzungu oyo ekobikisa yo yo ndeko oza na problème ya mabota oza na poso ozwa bana odeklare na nzungu nzungu oyo ezali nzungu ya bancetre na yo ozodeklare bancetre ya libota na yo basalela yo nyonso yo koloba okozwa yango kaka na kati ya nzungu oyo okoki mpe kotrouve eloko mpe osengi ebimeli yo wana nzungu oyo ekosala nyonso sans problème ezali eloko ya bamagicien te ezali nzungu eloko ya bancetre ya libota koto tolobaki bien ezali mpona léopard léopard oyo ezali ntango omonaki mokonzi ya mboka azwaki pouvoir j'espère bachef coutumier totandelaki ye léopard oyo ya mwani ataki mpo amata léopard oyo ntango yo deja ozwi yango ndeko elingi koloba oza na pouvoir ya makasi oza likolo oza deja likunzi ya famille léopard oyo tokoki kotindela yo réclamation eza sous forme kode ya libota na yo léopard oyo ezali international mutu nyonso azwaka yango oyo aza na posa ya pouvoir ya makasi mais ekolo mingi basalelaka léopard oyo ezali bangala soki oremarke na bangala kode na bango ya libota ezalaka oyo léopard kode na bango ya libota mais ezali nango passe partout mutu nyonso azwaka yango mais bangala bango mingi bautilisaka léopard yango ezali mingi coutume na bango mpe kode na bango ya libota bangala ese ozolandanga yango omonaka bangala mpe bazalaka na mbongo ebele basalelaka mingi bagenre bacommerce na bango wana ya babaline ya bamai bautilisaka mingi bakode na bango ezalaka mingi baleopard omona mongala ka ozomona ye lokola bizarre mais aza na bamillion sala concentré papa journaliste voilà oyo nazo explike yo oyo ezali mpona bangala kode na bango ya libota na bango ezalaka mingi léopard soki tozongi na kote
na côté ya ngana niki ba bracelet non voilà alors tozongi na côté ya ba musicien napesaka bango mingi eloko oyo soki oza na posa oza musicien oza na posa okoma kobina makasi oza na boîte de nuit oza na posa ya succès oza na eloko moko solongo ofongoli même terrasse ofongoli entreprise moko oza na posa ya succès eza na promotion ekilisaka mingi eloko oyo nyonso oyo eza kote ya bangala tolandanga soki omonaka bie bangala même soki bazobina balataka mingi oyo même yo ndeko oza joueur oza na posa ozwi ballon ozokima mbangu mpenza bamona babakoka kokanga yo te ntina poto place esika okotiela bi eloko oyo donc mbangu oyo soki ozwi ballon mbangu oyo okokoma koleka Messi mbangu oyo okokoma donc eza mbangu moko doble biloko ya mboka na biso epuis bandeko joueur bozolanda ngai botika kolanda kozwa bacontrat ya bamagicien contrat ya magie soki ozwi yango obandi kobeta ballon obeti makasi otie babi après dele nango soki ekoki okomi footer bazosomba osu na ekipe te ozozwa lisusu bacontrat te bamagicien biloko na bango ezalaka ya badele bozonga na pouvoir ancestral benga mbuta john na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 obenga na kosunga bino oyo nyonso oyo na explike ya bangala na explike ya bakongo na explike bareka ya bato ya este tozongi na koto oyo alors papa journaliste nazo explike yo tozongi na koto oyo tobengi yango nkutu oyo tobengi yango nkutu babi mpona nini eza na kitalatala mpona nini kitalatala oyo ezali lakisango bie bato bandeko kitalatala oyo bato bazotala bomona ngo mabe te ezali fantasi eza lolenge oyo baancetre bapeselanga yango me kitalatala oyo eza na signification ya rayon ntango oza na mboka mosika ezali lokola connexion ntango oza na mboka mosika mpona nini kutu ekomela yo connexion na yo eza direct eza mingi na kitalatala oyo connexion oza na Belgique oza na Paris oza na États-Unis kutu oyo ekomela yo koma koproduire mbongo lolenge mpe oyo ngai mbuta john nkutu na ngai ebimisaka mbo kaka talatala oyo rayon nango yango ekoindike bancetre baya kotikela yo na ndako na yo omoni nkutu n'importance ya kitalatala yango importance ya kitalatala me bandeko mosusu babiki eza na croix ezali wapi do bakoseli yo makambo me baluka croix yango oyo tozolakisa mpe ntango mosusu kuna tolakisa yango bien te croix ezali wapi do bakosi na bango makambo kaka baspéculation me yango oyo nayebi koyebisa yo na memi okutu na moi mpona mona ngo ntango maître malamu amonani ya kopesa bato bakodi ya libota na bango bamaître mosusu ya mabe bakosepela te bakobanda meme bafokoma te mpo bandeko mpe balembi likambo bango baluki trop mpona koluka kosali me bandeko bazotalanga banyokwami mpona koluka kodi ya libota bazozwa kodia te mutu malamu yeyo oyo ayebi aza spécialiste ya kodia eza na maître moko te eza na mutu moko te aleki ngai na kopesa kodia ngai napesaka kodia chaque jour epuis kodia na ngai erataka te mpona nini aza mpona kopesa mutu kodia fo oyeba divila na ye mpo fo oyeba kokota contact na baancetre ya libota na ye soki oyebi kokota contact na baancetre ya libota na ye te koma ye okopesa ye kode ya libota na ye alo ntango bayambi mutu oyo aza nekongo aza na spécialité ya kodia ayebi kopesa bato kodia okomona bakomba ekoya menga na kokipe bakomba te naza toujours na kosala mosala po bato bazolandanga bakoka kozwa bakode ya libota na bango. Est-ce que moto aza na kodia par exemple que ou bien kutu banchor ya famille mpe bakoki kolia ye par rapport ya mosusu keto bato mosusu baninga na mosala ntango yo recevoir kode ya libota na yo même na mosala même na famille oza déjà protégé par baancetre même babitumba oyo ezali ke bataki mpona liwa ekozala mpasi mpona yo ndeko ozolanda biso otamboli mingi oluka na bamaître ebele esimba te
poto okosite moto ala liboso na bino azali spécialité ya kodia spécialiste ya kodia ezali ngai nazopesa bato bakode ya libota na bango mpe ezorate te. Numéro ezali plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69. Obengi Mbuta John okozwa kode ya libota na yo n'importe l'heure n'importe jour ekozala mokolo moko. Bandeko ne bandeli ndeka na yebisaki yo basingaki balobi kende komukendi peut-être wana mambo ndenge osalema tozomona te mais héros est-ce que ça possible neti na Congo mambo oyo osalaki jour wana je pense que ya suka wana bloc lelo bandeko babi ndeko mukendi senga ili sous défi senga et défi yaza na Congo na RDC ameka soki vraiment que akoki kobimisa susu héros tondi maina nkutu wana po bango ezaki déjà code tout le monde a croit tout le monde a kitala monani mais quoi ezate olobi ke bakosi makambo mais nkutu pe total pe au fongoli mais héros bandeko oya jour wana bandimaki yango to bimisa héros ebelebo Papa Mukendi nazolobela yo na pesa ka bato bakodi bandeko msu bazondima te balobi Mukendi bamsu donc si baza bongo baza kotala yo baza komona kaka que baza kondima te babeke lelo fin héros devoir bapesi ya héros. Papa Mukendi eza facile epanama na pesa ka bato bakodi mboka oyo nyonso yo ozali mbongo ya mboka wana ekobimela yo mais soki epana bango bazomona ngo fin epana ngo ezali facile naza capable ya kobimisa yango lisusu sikoyo mpe bakomona yango epana ngo ezolandanga naza spécialité na ngo ezali kodia lalaka tembe na spécialité na ngo ezali kodia naza na capable ya kobimisa yango sikoyo. Bon, kanga nanu kanga bendela ngai eloko bien opo kobenda yango elo na yango malamu batiaka tembe pa baancetre te eza na pouvoir moko te eleki pouvoir ancestral nazalaka fier mpo naza basé na pouvoir ancestral. Papa pelisa minda malamu oyo bango basengi défi epa na ngai ezali défi te epa na ngai ezali facile mpona nini nayebi place na telemeli baancetre na ngai bayokaka ngai donc baancetre baka bapauvre te toloba baancetre bazala bapauvre te bakozala bapauvre leli soki bazala bapauvre sengi nga mfona azala pauvre bandeko yango ekozomona nkutu na ngai yango oyo nkutu na ngai yango oyo nasali nini nakani yango yo nde kozolanda ngai mboka nyonso ozali défi oyo bosengi ezali défi te bino bato bamessage oyo bino bosengi ezali défi te bato batembe mboka nyonso yo ozali na kopesa yo kode ya libota na yo ekobanda kobima mbongo ya mboka wana ozali kodia pesa nga mbongo ya libota na ngai eya en euro bakoko batieli bino tembe balobi bamona ya lisusu euro naza na posa euro eya sikasikoyo pesa ngai mbongo wana bamona yango lisusu bansete wana yo lobaka bongo cameraman benda eloko malamu papa journaliste Mbuta John oyo bino bosengaki yango lisusu eye epa nanga eza défi te nalobi bien napesaka bato kodia ya solo ezalaka jet d'esprit oyo to ezalaka nini napesaka bato kodia ya solo mpe mbongo ya mboka nyonso oyo ozali zana to compter non ensemble non malembe po mbongo naona ninga kosimba yango te 100 euros 200 300 euros 400 500 euros 600 700 euros 800 900 euros 1000 euros yo bimisaka ba 1000 euros mpona nini bouti kosenga défi ya kodia mbongo oyo bamonaki yango omoni nasengi kaka makambo bolobi yango nga mpe nalobeli baancetre ndeko ozolanda ngai kozala na ignorance te oza na posa ya kodia ya libota na bino benga Mbuta John na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69
yonde kotambolaki mingi okosami mingi na bametre ya lokuta eloko nyonso na mokili toza na pirate toza na original koto ezali original talanga lelo original nayebi bino baréalité na bavérité bitumba eza makasi me ngai nazosala kaka mosala na nga nakoka kosunga bino kosatisfaire bino oza na allemagne oza na asie oza wapi na france belgique suisse australie états-unis canada esi déjà na pesi bino déjà bozwi déjà bamputu na bino bakode ya libota na bino ebele bozwi yango voilà tokomi na suka kobenga na plus 243 85 197 67 69 tokomi na suka tokomi presque na suka déjà ingénieur balbon ingénieur loyemba komosala biso signe mbuta ngai au fait likambo oyo donc masolo toyoka na kala musicien tel azalaka abimisaka l'art ou bien motu boyo bien makambo toyokaka donc nos hôtels c'est biso que faux ezalaka original pe ezalaka faux ezalaka original pe ezalaka ngai sikoyo nazopekisa poso moyindo bazwa baportemone mashiki te bazonga na pouvoir mais putu eza près ezoboma mbongo kaka lokwa portemone portemone eza portemone ezaka na bapoche putu eza na poche te putu eza kaka boye portemone magique yango ezalaka na bapoche oyo ezalaka boye eza kaka na poche moko eza différent nazopenga ngai naza défendi na makila voilà nasalaka makambo makila te oza défendu nga makambo makila nasalaka te naza kaka basé na pouvoir ancestral nasalaka kaka na bokoko nazosunga yo na bokoko nakopesa mokanda na bokoko oza na posa promotion mosala na bokoko oza na posa okoma chef na société interne na bokoko oza na posa basokola yo na bokoko omonaka mibala bien olobaka nyonso koloba na mibali basalaka ata osengi ndako basombwa na bokoko nasalaka kaka nyonso na bokoko ngai eza te okota mwa façon te ngai kaka bokoko nyonso napesaka kaka na bokoko pesa papa pesa mama awa topesaka mama te bapede mpe toza mpe na balesbianité kilelo oyo ya vitesse lelo ya deux fois ezali bascience ya mindele yango ezokomisa bato maboma nazalaka contre na science wana deux fois rien eza bascience ya mindele nasalelaka mo te nga naza basé na pouvoir ancestral nyonso na kosalela yo même nakomiso millionnaire bokokoka recevoir pouvoir ancestral recevoir code ya libota na yo. Voilà, alors ndekwaki koluka yango c'est pendant que na famille na bango déjà motu pe azaki pour détenteur ya code ya zali retour ekoki koya na famille nga ntango obengi kaka oza na posa ya code edetaka mbala moko eza lokola machine donc ntango obengi nga soki motu déjà asala code ya libota na bino na kozwa déjà message sur place na appel na yo osala oyebisa déjà ndeko wana oyebisa yo tika na libota na bino ndeko moko asalelaka code ya na bino. Ah bon? Mais oui. Donc bato mosusu opesa bango te po famille déjà moto azali na répondre bango déjà na famille na bino moto asalelaka déjà code ya libota na bino bokoye kozwa jamais code ya libota na bino kosalela donc ayepa na yo repoussé jamais deux personnes bakosalela code ya libota nazali spécialité ya code ya nayebi makambo donc spécialiste ya likambo wana tout ça alors motuna mosusu bandeko bazali kotuna yo bénéfice na yo ezali nini opesaka bato chaque jour bakodia okoki mpe osala mpe mosala mosusu mais bénéfice na yo ezozalaka nini bato bazwaka kaka bakodia yango nayelaki na mokili depuis libuma mama nayebi mosala mosusu te yango baancetre batindelanga na mokili mpo nasungaka bato eza lokola ozotuna bénéfice ya jésus eza nini ozolandama yango nayelaki na mokili naza esclave du travail eza baancetre nde batindaki nga naya kosunga naya kolongola bato oyo déjà bake ebele bake na bamachine blanche naya kozongisa bato na nzela bazonga na pouvoir ancestral bakoka kozwa bakode ya libota na bango ebele bayebaki ka portemone magique na baportemone du bonheur mais naye kozongisa bandeko baafricain bazonga na porte bazonga na kutu ya lolendo bazonga na pouvoir ancestral bazonga na bokoko na biso toza na bacondition te ya mabe. Voilà.
délai na magie blanche ezopesa bato mawa délai ya kodia bamagie blanche bakondition bamagie blanche bakoyebi soki obimaka na mama na yo bakondition ya bamagie blanche okokomisa mpe mwana na yo mwasi na yo botika bamagie blanche bozonga na pouvoir ancestral kode eza na délai te eza biloko ya bamagicien te kode ezali pouvoir ancestral ntango recevoir yango mokolo oyo nyonso yo kolinga yango ekobandaka koproduire mbongo ezali mbongo ya libota na yo ezali mbongo ya baancetre na yo eza na délai te kode epekisi moto asambela te mpo meme bapaster bazozwa bakode na bango ya libota. Voilà, merci mingi tokomi na souk émission. Ingénieur Balbo, ingénieur le Imba accompagnant Kibiso, bah ça là que maman monsieur les canaki toko, to juge Sumbuta John pour retourner ba question sur y belé, ba ndeko azobenga ba question belé, ba msu baza ko comme la biso vraiment baza ko comme ba message ba tiki ndeko mokendi. Tourner la biso prochainement, tourner la biso prochainement. Voilà, toujours tout na habité Mbuta John, tokomi na souka. Maintenant mingi na ko répondre na motuna na biso yo ponane c'est là oyo tozaki na mituna retourna yo pe bénéfice ngo ezali nini quand même mutongo tout ça yo peut répondre pe biso likambo ya héros to moni pe obimisa ngo lisusu likambo awa ya nkutu to lukaki to yeba soki croix eza na kati o la kisi biso kaka que miroir o le bepeli pourquoi et puis likambo ya mukuwa oyo yekiko oyo ya mukuwa basala na mukuwa nelongi pona nini donc loko oyo fongoli biso lobi que yali mukuwa ya koko ya parmi ba koko ya yambo donc esprit na yezo za la toujours kaka wana esprit na ye toujours eza soki muto ayibi yango kasi ayibi yo pona eza boye talaka bato pe bazabo bakolo bakake akoyiba yango pe muto ya John ayiba yango yebimisa ke balar akoya kozomisa ngo ye moko akoya kozomisa ngo akomona ke kozolobela ye kende kozomisa ngo agoya kozomisa ngo ye moko de bandeko baka na kode yo so na famille osala effort oyiba ye yango okozongisa bayiba bakode ya bato te okoya kozongisa ngo ezali kode ya famille wana yo okoyiba ngo. Voilà, merci beaucoup, merci, t'écoutez nos prochains numéros avec le même plaisir, bye bye. Mama Mounwe, papa mama MBD construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consommant congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe oza mobimba. Debout Congolais,